Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais. L'agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une L'agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 200. Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à travers les miningas. Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Oji mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à travers les miningas. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote libota nanga mbote na bino sengo mingi ya ko présenter biso ndako oyo eza liboso na biso ndako ya kitoko oyo tomona karo donc roka yango oyo nde tozongeli yango lisusu lelo tolobaki na système toza nango mikolo tozozongisa biloko oyo année passée tekamaki te donc lupango oyo je crois que totalaki yango année passée mais ezongi lisusu donc aza 10 mètres nde tomona liboso aza 10 mètres na kokena emulai sur 22 à 10 mètres sur 22 na ndako oyo ya sikati lelo mutafandi na hote tolobaki tokotia locataire te ti tokoteka yango donc mutafandi na hote ezaka sika ndenge ezali nde bomona ndenge ezaleli donc vidéo eza vidéo créée te eza vidéo tozwa nde lupango donc voilà lupango yango yo 10 mètres sur 22 eza très bien tokozwa façade nyonso oyo façade ya liboso yango yo donc bomona na kati ndenge ezali ya propre ya pavé mabele zate tokobaluka tina sima bomona makambo nyonso ndenge eza vraiment kitoko donc awa to wana commune ya Nsele na quartier Canada Prince Union Européen donc Prince Union Européen eza na Arrêt Plaza sozana boulevard du 30 juin au Kitina Arrêt Plaza tunika Arrêt Plaza barolakisa yo okoti Prince Ezawana Union Européenne ou leki Simons Plaza ou Baluki dans le quartier Canada quartier za bien bo na sirbino mo bozomo na ndenge quartier zali ba construction sikezoya donc ndako eza vraiment bien ndako eza sika ndako oyo année passée ezalaki na ma prime robe et à likolo tolobaki année oyo to na campagne ya diminution de prix donc toujours diminuer ba prix au moni au sco vide mupandi tozalaki na vide devant vide mupandi yango yo 22 mètres yango yo donc portail mukie ya sima yango yo portail de secours na sima ndako bo mon espace moko ezawana et na bianderie na toilette ba visiteur na ndenga sima donc bon na bianderie je crois qu'il y a un mon na place tol la vert et souki na sewana bianderie zawana na coin bon na tol moko ya moi bleu hein tol moko ya bleu voilà yango wana ta toilette visiteur donc yango wana na sima ndako donc ndako eza parfaitement bien construite donc voilà un peu to lukasiko avant to matalikolo to l'accès sur cette quartier ndenge ezali na ndenge likolo torokita total na ndako donc a total ndinga ya ndako ndenge ezali mais kitana no noro kitana total kata ndako voilà tokotana c'est ça asko tokoti na kati ya lupango donc wana to lakisaki extérieur tokoti sko na kati ya lupango ngo yango yo to étudier sko ndako yango eza na ndenge nini to mona pe ba pièce ndenge ezali voilà escalier yango automatique toki to mona nanu eloko eza likolo soki eza nini donc yango awa eza
balcon, tu peux utiliser comme salle de jabana, comme bureau, il y a des parents, tu peux utiliser comme studio. Donc, la fenêtre, rideau, normal. Donc, tu peux utiliser comme bureau, comme salle de jabana, comme salon, comme donc, ils ont utilisation ébélé toroki ko salela yango eza bien encadré na mabende ndeka to mona biso awa mabende ezali ya bien ezo garder yango dans ba anti-vol. Voilà, donc atukiti bomona parking au véranda ya po okota na ndaku véranda yango yo véranda vraiment il y a très bien bomona plafond ndenge ezali eza na ba lambri ba beti on na mabaya te eza na lambri ba o ba yebi batongaka ba yebi prix ya lambri ndenge ezalaka. A to koti salon yango yo bomoni courant ezali mai ezali donc ma ezobi mai belé courant ezali ya makasi ndeka tozo mona wana awa to koti couloir donc ndaku ezana 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain. 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Salle de bain, mon chambre va parents, salle de bain, mon corps, na couloir, pour na 2 chambres, mon toilette visitaire, na ndenga libanda, tozana bianderie, na ndenga sima. Donc, tu as un portail à mon à kota, tu as un portail à moukier, autobengara, porte de secours, na ndenga mpandi. Donc, voilà un peu, ndaku eza sika, nanumutu, afandite. Année passée, ndetolobaki prix ezalaki likolo, mais année oyo prix ekiti. Donc le ndaku ekomina $60,000. $60,000. Ce qui ko discuter torokita mukie parce que t'as la qualité ya eloko, talina na prix toche yango. Donc voilà un peu. Wana totali kati, totalaki liboso ndaku, totalaki ndaku to tasko quartier. Donc quartier Canada yango yezo tongama na ndenge ya vitesse. Donc pona ba o ba rozala intéressé to ebinde to salaka ba numéro ezali bengi biso ba adresse à bureau na biso na ebandela ba vidéo to tchakango toujours pona ko signifier batu pona ko lakisa batu ba place to zalaka adresse ezali nous sommes une société donc oye to rekende to visiter après visite to négocier. Après négociation, tu vois comment vérifier les documents et puis pour ça, le versement, il y a Mbongo. Merci beaucoup. Bonne chance à tout le monde. À toujours visionner toujours quartier Ningizali. Tout à la quartier Mobimambala Moko pour éviter les questions liées à l'érosion, les questions liées à l'embébélé belé. Yango toujours à l'icolo pour la relaxa. Mokili Mobimba. Voilà un peu, donc bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé.